Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Ndeka Naeb Sarabino que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Merci na fidélité Nabino na 5 minutes avec César Ngadi Ndeka Naeb Sarabino que je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que Binomtu bo salaka que 5 minutes ezala et puis Binomtu bo pesaka ngai courage na ya liboso na bino na pesaka bino ba nouvelle parce que bato ebele ba ebi ke 5 minutes yango mutu epesaka ba nouvelle ya solo yango mutu epesaka ba nouvelle sans haine sans parti pris. Donc vraiment merci na nyoso tout base oyo bosalaka partout dans le monde. Ndenge bozali ebele na ndenge bolandaka ngana o babengaka na o babengaka te na ba oyo bazalaka na 5 minutes na motema. Donc je ne cesserai jamais que remercier bino na fidélité na bino bozali na torte parce que émission 5 minutes yango nde mutu et éveillaka conscience patriotique ya peuple congolais et puis yango mutu epesaka cours ya éducation civique parce que ba congolais ba komi incivique, ba congolais ba komi amnésique, ba congolais ba komi ko sala makamunako depuis tozwa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République oyo biso tozelaki mingi ye wana nzamba pesi biso. Mais certains congolais bon nombre était vraiment na kolo bakaka. Donc une petite minorité à ba congolais bazoe ba eloko balingité mais yebaka ke nzambe ako confondre bango parce que oyo tozui na pouvoir azali mutu oyo nzambe atindeli biso po a bongisa mboka na biso. 5 minutes ya lelo tokobanda yango na nouvelle moko nécrologique et salingai pasi na mawa na motema na moni penza batindaki photo ya ndeko na biso awiti ko tika biso congolais na audio accompagné yango parce que ezali problème moko ezali ko embêter communauté congolaise ndenge na ebisaki bino ka ke eloko nyoso to ezali ko embêter communauté congolaise oyo 5 minutes ekoki ko tia loboko nango po aider bo hésiter te bo tindela nga yango. Donc nouvelle nécrologique oyo witi na Autriche. Moi na mobali oyo nazali ko lakisa bino na photo kombo na ye Daniel Kayembe. Donc awiti ko tika biso d'une façon inopinée. Donc asalaki crise juillet à Koufimba la moko donc azalaki maladité problème oyo ezali wana. Donc Daniel Kayembe famille na ye kuna na Autriche ba yebi été ba yebi famille. Donc corps siko ezali na kati ya social mutu ezo sala makambo kuna na Autriche po ba retrouver bandeko na ye ou bien famille na ye po ba pesa corps na famille na ye yango wana. Donc mwana mwasi oyo na kotiela bino audio a sali audio a ti photo parce que photo sali sanaka biso na biso bana mboka surtout poto awa. Donc mama te papa te donc mama na o papa na yo azakaka ndeko na yo yango monaka ndeko mususu elekaka kutu. Donc famille yango wana vraiment merci beaucoup na mwana mwasi asali initiative yango wana ngai na récupérer yango na ebike na 5 minutes avec César Ngadi suite kozala parce que 5 minutes ezali suivi partout dans le monde na kosala yango po tozwa aide. Donc mwana mobali akufi mais famille na ye ezali ko yebana te. Donc yango wana nazali ko tiela bino audio oyo ya mwana mwasi kuna avani na Autriche azali ko expliquer bozwa contact na ye numéro ya téléphone pe biso to faire défiler yango po bozwa contact ne bato nyoso tout oyo bazali komona mwana mobali okombo na ye Daniel Kayembe awiti ko tika biso ba oyo ba yebi ye ube ba yebi bandeko na ye bazwa contact na mwana mwasi asali audio na numéro oyo ezali ko défiler bo benga ye po bo yebisa ye parce que ye azwa solution kuna na social po na corps ya moyi. Donc téléphone na ezali 00 43 66 475 12 88 65 bomoni yango ezo défilé bo yoka ye moko ndenge a expliquer na kati ya audio na ye. Halo nasengi bandeko nyonso bakolanda nga na tango oyo na bengami na kombo ya ndeko Josephine Mosuma na ye kotindela bino sango ya mawa oyo euti kokuta biso awa na kati ya Autriche. Toza na sango ya mawa ya ndeko na biso bazobenga ye na kombo ya Daniel Kayembe azalaki boxer auti kopike crise lelo na tongo akufi na mboka ya Autriche na ville ya Villach lelo le 23 octobre 2019 et puis apekaki crise et puis babengi biso na bato ya social
photo wana bokomona yango partager yango partout partager parce que tozoluka bafamille na ye awa oyo baza na kati Europe tozoluka bafamille ya ndeko wana bandeko nyonso bakozwa message en tout cas partager yango photo na voice oyo partager tozoluka ndeko famille ya ndeko Daniel Kayembe akufi lelo le 23 octobre 2019 akufi awa na kati ya Autriche na ville ya Filac. Oyo nyonso ayebi famille na ye ou bien ayebi ndeko na ye contacter nga na numéro oyo na plus 43 664 12 88 65. Nazongeli lisusu numéro plus 43 66 4 75 12 88 65. Nazongeli lisusu pona bandeko oyo bakolanda yango bien te nazongeli lisusu 0 ya bato baza na kati ya Autriche toza na tina otia nini kotia plus 43 te donc eza 0664 75 12 88 65. Contacter ngai po toluka neni tokomema makambo na kati ya social en tout cas contacter nazoluka famille na ye partager ti ekoma epa ya bafamille na ye nasengi bandeko nyonso ya Autriche bakozwa message oyo partager ekende partout tozoluka bandeko ou bien famille ya ndeko Daniel Kayembe azawana na photo. Merci nzambe ya pambola bino bino moko bo witi kolanda donc ezali pasi na mawana motema yango wana vraiment to sambelaka to zalaka na kolo to ndimaka kolo parce que nyoso tout auto tozali ko sala soki santé eza bien te okosala oyo tozali ko sala te donc il faut to sambela tango lamuki ko contacter ezali habitude ko lamuki ezali habitude te donc il faut ko bondelaka kolo po kolo azala na yo apesa ko souffle de vie oyo ozali na yango donc vraiment batu oyo nyoso tout bayebi mwana mobali oyo nazongi susu photo na ye na kombo ya Daniel Kayembe awiti kotika biso na mboka ya Autriche mais problème ezali ke famille na ye eyebani te kuna ata mutu moko te ke bimi wana alobake o ndeko na ngai yango wana social ezali kuna ezali koluka bandeko na ye bato nyonso tu bazali kotala 5 minutes avec César Ngadi na minute oyo soki boyebi mwana mobali oyo boyebi bandeko na ye bozwa contact na mama oyo asalaki audio oyo bobengi na numéro ya 0043 66 475 12 88 65. Bobengi et puis à transmettre makambo na bino nyonso na social pour trouver solution pour ndeko na biso Daniel Kayembe. Donc vraiment paix à son âme. Donc nzambe mutape saka nzambe paix à zwaka. Donc sikoyo avant to banda sujet na biso ya lelo na lingi na lobela na likamuke na sina lobelela yango mais mwana mobali moko donc azali jeune donc petit nanga penza alandanga na kata ya Grenoble azang 5 minutes na kombo ya Awazi Mwini abengi ngai to sololi makamba mboka makambo susu na koki kolobela bino ate parce que bato bakomi na ba méchant ya kosakana te na bato bazali kokosa distraction au moment où tozui présent oyo ako bongisela biso mboka oyo azosala tout po abongisa mboka mais bato mususu bazali kokosa distraction petit nanga Awazi Mwini alobi makambo na koyebisa bino ate donc Awazi petit nanga donc merci beaucoup na patriotisme na oyo zali nango na mboka et ko payer toujours bato tout zali koloba bilobela oyo bazali kosala n'importe quoi pour na présent na biso et ko simbaka te présent na biso azali mwana nzambe donc abengi ngai to sololi mingi alobi na nga vietala bamboko ka to salaka be fort boyebi ba salaire ya bato awa donc ezalaka ba 1500 ba 1300 ba 1400 et les kaka nango te donc to salaka mona lem susu salisali ba bilokos ozu ba avion ozu ba biloko otina kata ba kamotongo koma kuna po tala okeni na kisasa oteka mais douane ezali cher douane na biso ezali cher na ebite soki bato kanambe ba mediocre ba tcheki ba prix yango par rapport à quoi nazali ko laksa bino moko botala douane ozo comparer na ba pays mususu so tolobi ke bo ba pays Maghreb eza pembeni mais botala ba pays mususu ya Afrique centrale douane na bango ndenge ezali par rapport à biso donc rien à voir le double même les triples tozali ko comprendre te yango na présent tozui azali mwana poto ayebi makambo ba douane
petit nanga wazi alobi que vie ezali pays na biso ka ndeto futaka douane deux fois au futi awa comme sukona au futi donc yangwana ezali normal te il faut batala ba prix ya ba douane et puis to futaka ngo kaka mbala moko eza neti oti eloko na fret au futi awa ekoti tango muto akokoma kuna zo eloko akokenda retirer biso awa oti eloko na douane au futi mbongo kuna susu na kisasa okofuta susu mbongo kuna na Congo et puis okomi ko luka soki général soki colonel soki nani po azala na sima biloko na po futa te ezali normal te. Donc makambo nyonso tout soki président de la République na biso ndengi ayebi na ba conseiller na ye batalaka ba mission ba tale la biso makambo donne parce que azali mwana mboka et puis azali mwana poto ayebi pasi ya poto ndenge zalaka po ba ndeko na biso to sangisa ba biloko ndenge to sangisa poto tinda na mboka pona aider kaka bande kwa mboka soko comme sukuna douane ezali ko tungisa yo ekozalaka pasi na maona motema ezali ko décourager bana mboko bazali o bazo sala effort pona kosunga bande ko na biso bazali kuna donc na kanisi petit na ngai awazi mwini na kati ya Grenoble message est passé au insistaki au Monique donc vient na yo Kleboa César Ngadi tout le monde est d'accord ce qui a lobi likambu alobaka ngona kanisi message ici est passé donc sikoyo sujet lelo penza na sekana muke peuple congolais na ebité eloko nini eza na biso na mutu peuple congolais to komi na ba contradiction moko boye ya biso moko et puis to komi na makambo moko boye ezata na logique te nazo tanga sikoyo omoni bato ba profitaka awa siko tozali ya kalate le 11 novembre président na biso de la République Félix Antoine Tshisekedi tout le monde est d'accord président élu ya mboka na biso akoya na France ba polémique et bandi parce que bato ba komi ko sala donc politique net ba polémique na Belgique kuna ayaki ba to ko sala bo eloko mo sala makite siko ba lingi susu ya France ba ya ko sala ba polémique mais distraction ezate parce que peuple congolais alingi lisu distraction te peuple congolais aza susu ndenga kalata azali ko mona makam au président de la République azo sala po na mboka na biso ekende liboso donc alingi distraction te donc totali na ba réseaux sociaux boyebi ka réseaux sociaux ya ba congolais et koma to ça elango na ndenge na biso moko balobi ke Kanambe na 2013 donc Kanambe zongili masolo Kanambe komi président ya PPRD donc bato bazali ko bakoyeba ke Kanambe donc Félix Antoine Tshisekedi akeba Kanambe zongi mais siko ngana lingi izo seksanga na mawa donc siko bato babazo loba ke Kanambe azongi na kati ya politique na 2013 azongili makambo akoma président de la République donc siko bino moko bomoni ke bozana contradiction parce que bino boloba ke Kanambe tilelo yem tadiki jakamboka Kanambe tilelo yem tadiki jakamboka président de biso Félix Antoine Tshisekedi azali président marionnette azali étiquette mais siko ndenge ni bozali ko loba suke Kanambe azongi na kati ya masolo mais azalaka déjà te pona bino Kanambe azalaka te bo siko ngana azali ko mituna pourquoi azonga na masolo parce que ya azalaka déjà po bino bolwaka yem tadiki jakamboka yem taza président biso tozana ba président mibale bongo siko pourquoi bozali ko loba ke Kanambe to bongama ke Kanambe azongi na 2013 azongi donc bomoni ke donc Kanambe azalaka présenté. Et puis si soka zongi etali biso na nini azonga akoma présent PPRD bo siko akoma présent PPRD tango azo sangisa ba médiocre atandi bango neti ba troupeau moko boy atandi bango neti ba même neti ba ni azalaki nani mais azalaki soki présent soki ya FCC soki ya nini bo siko azala na ye président ya PPRD asala ta 50 partis etali biso te mais bo tiana mutu na bino bo yoka émission na lobeli bino boyeba ke Kanambe akozonga ka lisusu président de la République ya mboka wana te soki azongi président de la République ya mboka wana boloba te ke Chebe akufa boloba te ke Mukenda kufa donc akozonga ka lisusu te ba o bazo rêver donc président na biso ezali Félix Antoine Tshisekedi akobeta 5 ans soki pe leki bien akobeta 10 ans mais bo tiana mitu na bino Kanambe akozonga kate atana ndoto président de la République en mboka wana donc Kanambe akozonga kana pouvoir lisusu te na mboka wana ezali ya yete azwaki pouvoir wana donc na kidiba tozalaki donc kidiba ko sangana te kidiba ekoki kozonga defa te Kanambe boyeba ba o bazo kanisa bazo rêver ke Kanambe akozonga na pouvoir boyeba ke Kanambe kutu akosalaka susu 50 azila azonga na pouvoir akobeta kutu 50 parce que Kanambe akozwa masolo na mbutu tona dikosi abu pia Kanambe botiko rêver akozonga na pouvoir et puis kutu attaque kutu Kanambe atili baya akoleka te parce que ba seni wana kozalaka lisusu te ba seni wana nyosu bako restructurer yango ba seni wana kokoma ya ndenge mususu donc l'élection kozala penza l'élection solo donc Kanambe jamais akoki ko gagner na mboka na biso wana akoma président lisusu pour Congolais ça la muki Congolais azali komona différence au Félix Antoine Tshisekedi azo sala
na 8 mois pamba donc bon donc na ebite ceux qui penza mitu na bino ezali bien o bozo kansake Kanambe azonga na pesi bino ezambe parce que bino bolo bagini Kanambe azalaka président de la République yem ta dirigeant mboka d'autres ba président soki mibale mais siko bino bozo lobake azonga sous poigne donc bon monika azalaka ne présenté parce qu'azalaka déjà président pour na bino bon siko bozo ba azonga ponani donc siko yendenga azali sénateur à vie donc constitution na biso ko permettre à kende sous qui présidentiel. Et puis ceux qui a commis présent un PPRD ou bien a commis présent et tel biso na nini Fayulu kuna za présent et Sidet Mbemba za présent ya ML7 bon échange nini mais peuple congolais to commis na makamoko bona kasi le ceux qui Kanamba ke ko suba koti na toilette ke suba ba romona masuba na Kanamba subi le masuba jaune asubi masuba rouge donc et comme ali kam tout Kanamba azo sala et comme ka na polémique na kasi place yemo avanda ka do na kasi azo seka azo kamwa azo mona ke ba valeur obino bo pesa ye na ba fonction obino bo pesa za na ngote peuple congolais to komi bo pona ni Kanambe soko lelo alobi ka zongi makamona ya moni ke soki PPRD na ye neti ye soko azo sala le côté soki nini azongi na siko ya biso nini mboka na biso ezani azana droit ezala yo ezana ko sala parti na yo ozali président pe okomi pe présent ya makambu na yo bon siko soka komi président ya PPRD azongi ni makamona donc cela veut dire que automatiquement il faut comme président de 2013 mais c'est n'importe quoi. Boyeba ke Kanambe ya kozonga ka lisusu président na mboka na biso te pas o pesa makamusu bozolo baboy ezo pesa kana batu bakanda est-ce que bino pena mutu na bino ezo sala bien mutu ko Kanambe zonga sous président de la République mboka na biso akoyi kozonga sous président de la République mboka na boyeba botia na mitu na bino parce que bato bazolo bandengo wana do bazali batu mo baza normal te na kasi mitu na bino eza bien te boza ngana ko hésiter te boza bazoba donc na lobi na bino ndenga ki zoba donc mettez dans vos petites caboches en carence de matière grise que Kanambe akozonga ka lisusu président ya mboka na biso te ndengi pouvoir na biso ekoti na maboko ya bana mboka ekobando tourner kaka na bana mboka Kanambe azwaki chance moko boy ekoko yele sous deux fois te ndenga tiki pouvoir atiki libela akozonga ka te ba o bino bo kansa soki ba sympathisant na ye ya PPRD donc asala na ya ta 20 50 parti politique et talibisoté à la président ya parti politique wana donc siko FCC atiki siko asangana ki kutu bazaki belé ba sur plateforme na bon soki nini azali bon siko bino na epsi bino te bino bondo ba ke Kanambe azali président pour na bino azali présente ba président bazara mi balé donc na mona na te na mboka mo ba président bazali mi balé to moni Félix Antoine Tshisekedi kuna na Moscou akina Kanambe na pembeni te tant bazo pesa mbote na président ya Russie to moni Kanambe pembeni te mais beaucoup na ba polémique siko bino bozo bazozonga donc azalaki te menga na kasaka donc biso to yebi azalaka président bon siko bozo baswa zonga so na 2013 donc siko bo monike bozo na contradiction bo monike azalaka na e président à ça longo to zali na président moko monike bo yebaka na bino me bo sala rassembla siko azonga poani parce que yem to azalaka déjà na pouvoir. Et puis, ce que parce que ça déjà pour Nabino. Donc, botika distraction, peuple congolais, a lingili sous distraction, ayebike solution ya mboka na ye et comme na maboko Félix Antoine Tshisekedi donc ezali kutu jeter botika na bino makambo bozali koloba donc Kanambe azala président ya PPRD azala salata 50 partis même 100 partis et talibiso tepe akozonga kalisusu te président de la République ya mboka na biso botia yango na mitu mboka na biso sokene bien bozomona déjà na relaxa bino na image botala dernièrement donc garde des Sceaux, ministre de la Justice, a qui libérer 200 prisonniers au Bazalaki, Kuna au Bazalaki en détention irrégulière. Parce que Bamsou Bazalaki Kuna na Baboloko, Bazalara na détention irrégulière, Bakota Boloko, Pona Kota. Donc il fallait pas Bazalakuna. Ozomona Bazo désengorger la prison na biso. Pour Batia Batumsou Libanda parce que Bamsou Bazakuna Izali Natinate. Bino, Botana ba image ndengi ministre Kendaki, Kobimsa ba prisonnier au Bazalaki Kuna Bazali en détention irrégulière. Bino Mo Botala. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Galso. Excellence. Cette cérémonie de désengorgement de la prison centrale de Makala revêt d'une importance capitale pour la simple et bonne raison qu'elle a permis au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, de matérialiser le vaste projet initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours visant à résoudre les problèmes de surpeuplement que connaît les milieux carcéraux en République démocratique du Congo. Après inauguration le 26 septembre dernier du pavillon 11 de la prison centrale de Makala,
Makala. Le patron de la justice congolaise, Maître Célestin Toundela Kassendi, a effectué sa deuxième descente dans cette maison carcérale. C'était le samedi 19 octobre 2019. Cette fois-ci, non pas pour inaugurer un autre pavillon, mais plutôt pour concrétiser sa promesse, celle de libérer des prisonniers détenus préventivement dans l'irrégularité et l'illégalité. Ainsi, près de 240 détenus préventifs répartis dans les deux ressorts du parquet près la cour d'appel de la Gombe et de Matete ont été libérés. C'est un événement important, n'est-ce pas, dans le programme du ministère de la Justice. Tel que vous l'avez vu, nous sommes en train à la fois de moderniser les services judiciaires et pénitentiaires en rénovant les pavillons dans lesquels vivent les prisonniers, mais aussi nous allons assurer l'extension de la prison à travers de nouveaux pavillons pour que les gens qui vivent dans les prisons puissent vivre dans de bonnes conditions, dans des conditions idéales. C'est ce que nous allons faire dans nos prisons et donc il ne faut pas considérer qu'il faut garder éternellement les gens dans les prisons, même ceux qui ont rempli les conditions pour sortir. Pour se rendre compte du bon déroulement de ces processus, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundela Kassendi, réincarné comme jamais, est resté présent à la prison centrale de Makala jusqu'à la libération du dernier prisonnier. C'est l'inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires et les dirigeants de cette prison qui ont tour à tour remis les documents de libération à ces détenus préventifs en présence du vice-ministre de la Justice, Bernard Kaïche Ngumbi, et des magistrats de toutes les juridictions concernées. Rappelez que construit initialement pour 1500 détenus, la prison centrale de Makala héberge actuellement plus de 8000 prisonniers. Donc bino mbo kanse penza na ndenge mboka ezali ko kende sikoyo ba prison ba réhabiliter ngo ba rénover ngo et puis sikoyo il faut bateau ba kozana kata prison kuna ba penza bateau esengeli baza na kata prison bino mbo kanse makambo ezali ko leka na mboka na biso bokansi penza batu bako kanisa penza kanambe na milito muta kanisa kanambe mais non botika ko rêver donc ezali pasi na mawana motima bozali ko lobake kanamba zonga donc kanambe azala kana été parce que azala présent pour na bino siko azonga na masolo ndeni vome ezali pasi na mawana motima botika makambo zali ko sala donc awa na novembre le 11 novembre toza déjà na kati ba préparatif ya koyamba présent na biso ngi distraction te donc kanambe azonga na parti na ye azala nango 100 200 etali biso te botiana mutu na bino ke kanambe akozonga ka lisu te présent mboka na biso ndenga zwaki yango na ndenge moko ya bato azaki distrait mais congolais a sous distraité donc eko se répéter deux fois te donc kanambe azonga na pouvoir azongi siko bon azalaki te azongi siko donc za mawa na pasi na motema donc na komi na suka ya émission ndenge na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. N'hésitez pas donc à me les faire parvenir directement sur notre site ou sur notre compte YouTube. Donc émission comme Nasuka Boebika, question na comme Nasuka na pesaka ba mbote na base on sur les alliés éparpillés dans le monde na bandara deng bino boebi na Ziko Mayele le député indéboulonnable Ziko Mayele merci na nyoso oyo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na oyo sala rapport na mboka na kena kata Lille à travers la petite Nacha Lukombo nazali ko pesa bana nyoso tout bakola na o ba botama o so ba komi na sima ya 5 minutes pe bazolanda masolo ya 5 minutes avec César Ngadi na masolo mboka donc merci na bino na fidélité na bino donc à travers la petite Nacha Lukombo na pesi bino nyo surtout bambote na kei sikoyo na kati ya Italie pona opesa mama Marlène na papa Maurice bambote belé bango kuna bazangisaka 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati Espagne pona opesa papi Chaga Kitalatala Espagne bambote ebele soki nazana Espagne pe na pesi mbala moko Kaïs Maître Zabazou Bamasananga bambote belé parce que yazala kuna na kati Espagne na kosukusa na kati Chartres pour na repesa Eugène Chumboko bambote belé parce que y a l'antara 5 minutes avec César Ngadi merci beaucoup pour la fidélité donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé donc restez connectés sur cleboaoriginal.com merci de votre fidélité nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas,
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndengina yeb sarabino ba o bazali ko rêver que Kanambe soki arozonga na pouvoir. Kanambe akozonga kakutu na pouvoir te parce que place à Kanambe zali na CPI. Kanambe arozwa masolo mbutu tona dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.